Très chers fidèles Internet de Aerotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission. Je suis là, votre humble servante, Carmen Aladjou, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Quand vous abonnez-vous, abonnez-vous à Aerotech TV. Beaucoup de précision, de détails. Des moments dans un hôpital, il y a 5 conteneurs. Tu peux rendre hommage à Maman Mindondo, artiste comédien, ou à Tika Kibiso Bino Boebi. Le usage au Tekobi Sakor, dans un hôpital, il y a 5 conteneurs. Pour nous déposer en haut, c'est un stade des martyrs. Dans l'hôpital, il y a 5 conteneurs. Il y a juste actualité, juste information. Pour nous informer, juste information. Il y a 5 conteneurs dans Sangoya Mawa, qui est artiste Maman Mindondo, qui a sa carrière il y a 20 ans, où il y a Tika Kibiso, qui a rendre hommage à Souka, il y a Kobi Misakor, pour nous déposer en haut dans le stade des martyrs. Là, je dis merci à mon papa Jean-Pierre Kabea, pourquoi pas, et là, papa na Hartavine, bonjour à toi, pourquoi pas, Lévi Kadogo, bonjour à toi, bonjour, il y a Harry Lubo, il y a bonjour, Toza Abolanda, beaucoup de continuité, détails, précision à l'hôpital, il y a 50 ans que les canaux sous canaux à suivre. Oui, bonjour maman. Voilà, tout le monde a marqué à 50 heures, tout le monde a Mindondo. Oui, ça va. Mawa esengeli to kabola mawa na ba obazana mawa. Peto kabola esengo na ba obazana esengo. Aza moko kati na biso, asali musala kitoko na mboka. Toko kotika ngwele kabongo te. Lokola Mindondo azalaki mutu ya batu, esengi pe biso batu toya. To manifester que azalaki mutu abatu parce que mutu abatu ayeba na kana tanya boye nde yango ezolakisa ke ye abane ko fana na batu lokola pe aza artiste atiki ba œuvre na ye na mboka tokoko lingate eleka na pamba ndengwana photo ya to pesa ye ba hommage na ye ya suka po ya ye mu colonel ya suka yango yo soki toke to tiki ye masolo evide biso ba to tika linde to bongisa makamu na biso. Voilà, pasteur, moi, nous eza entre banalimba basowela matanga. Merci. Oui, maman. Lo yenge te vuya te. Ozomona batu ebele na yebite. Babiloko ezoleka na ba matanga nga nazo comprendre te. Yo mwana lemba oya wela matanga na likambu nini. Moma to luka mbongo to kunda Mindondo yo ana mbongo te otie loko te oya na vuya na loyenge owela matanga owele bembe na ebite tanke nga naza wana mutu akoko wele bembe azate omonte ke nga mona décider na chebembe na stade nani so afioto limbanga baya ba meka to beta na makofi boni boyeko Mindondo aza ya lemba te Mindondo aza ya mutu nyonso aza tous les communes soto bito chebemba Mindondo na Kingasani to che soto bito che na lemba to che soto bito che na Fikini to che yo nanyo ke no fioto lambanga est-ce que makamba wele bembe ana tina mutu esa kufito wele poto gagner nini tika to sangana to sala bomoko to kunda ye na limemia na makamu nyonso kimie kota so na moni mwana lemba moka yo fioto lambanga bo kamwe Malembe pasteur. Non, waneza kitoko te. Nako ko encourager bêtise ndengwana te. Oya kufi aza mama. Bandeko basi ba artiste comédien ya basi esengeli bola kisa biso kibo mama kati na bino po oya kufi aza mama. Tolata kitoko
to bomba nzoto to sipa mabele mipende bomba na nyonso wana lokumu ezonge pa ya mindondo o na komona kolata desordre na kopapola bimata makila na zolo boni boyeko malembe pasteur bana lemba balobi so bango ba weleli organisation na parce que ba mona pas na bino ya malonge ezaki ya malonge ezali papa mwana lemba nini abima afi otolambanga papa boni boyeko mwana lembe loko nini omona bato ebele ba wela ka ebembe na sentiment ya wela to luka mbongo to kunda yo zalaki wapi mais lembe za commune ba intellectuel na boyi te boti intellectuel no bimisa mbongo to kunda ete ozalaki wapi ko papa boni boyeko c'est que yo za mwana lemba boni boyeko po ke noloba ke lembe za ya be intellectuel malembe dadi malembe njili ndeza ya be illettré toko simana na nzoto pe na bakisi boye moko kati na biso ya basali ya nzambe bayokani balobi ete le 18 oyo biso nyonso tokende na terrain buda na njili ya lobi lokola ba artiste comédien baakufa tozokende koarrete liwa papa landa soki ezalaki mwana muke ya jeune akufi bango baninga balobesa kisi lokola mukolo akufi balobi nini tokende le 18 kuna tangu toolongwa le 18 kuna tosali prière pona ba artiste comédien nde baakufa eloko ebomisa ba artiste comédien bino boyeba te tosala musala kitoko na mboka mboka ezo reconnaître biso te toana ba vie ya pasi toa babola tolala likola salite environnement eza mabe eloko wana esengeli bino botali yango te o le 18 biso nyonso na terrain buda tokende losambo kuna na oloba boye so le 18 eleki artiste comédien moko akufa lisusu te soki akufi tokobeta na makofi bokokamwa merci papa merci batianga ya absa on a besoin de kuna bonjour maman journaliste merci la presse en ligne bien sûr. Voilà papa, tout le monde a joué la petite sœur Naomi Ndondo. Au bout d'un moment très attaché. Moi oui. Oui, vraiment très attaché. Tout le monde a mon amour vraiment. Très attaché. Nous tous ça bande qu'on a vu la presse que Tobungisi artiste ya munene makasi. Dans ce cas munene soki okanisi munene ya nzoto so ane te munene ya musala. Munene ya musala na ya zai kusala. Walingaki musala na ye. Elle ne se fatiguait pas. Soko musala na ye bengi arobosa la même kolia. Une fille gentille, disponible pour na musala est disponible na makamuna biso ya association, très disponible. D'ailleurs mutazalaki na département protocole mutazaki chef. Siko faut que le qui va la remplacer. Dynamisme wana nazomona comment soko telemi azako organiser service wana ya protocole mais au sentir mais oui attendre qui en classe mais non parce que volonté à réussir et loko ya kolinga musala ya kolinga association ya kolinga pe bandeko na tango passe tout comme na tango ya bisen vraiment ce sera une très grande absence, c'est une très grande perte et pour la famille artistique et pour le comité directeur ya NTPC. Voilà papa on va faire tout le monde moi komi bana lemba bana njil balobi bakokai kobotola matanga mindondo te et bana lemba boyebo etebite bino bota mikolo na kati organisation bomona ndini parce que komi tokobeta na tokobunda bon ngana yoki na ngango te ngana yoki te place ni balobi makambo ya kobeta na ya obunda la preuve une forme na lati le lojo tozo lever corps ya mindonesa ya bana lemba mengaza mwana ya barumu menafana na kitambo Nalati yango naza vice-président ya NTPC, c'est pour faire voir que il y a rien. Soki loko ezaki na ngalata uniforme na bango te, mais nalati pour faire voir que onyo sezolo bamawana. Omonde ngalufara za lelo boy. Naza lelo boy bino. So na kufi na komi bembe ya l'état. L'état mutu akotia akoluka place oyo balelanga esike za la malamu. L'état mutu akofixer bato. La famille de une fois na komi bembe c'est une affaire de l'État. C'est ce que doivent comprendre nos amis de Lemba si et réellement si il y a problème parce que ngana yoki angote. Voilà papa mon famille biologique il y a maman Solange et puis la famille artistique. La famille il y a maman Solange m'a présenté ma condoléances les plus émues. Il y a Kobungisa oya zalaki parmi bankonzi oyo simbaki libota botikala lisanga
bozala makasi nzambe azala kati na bino soki nanu yesu akotaki na kati na bomoi na bino te boluka yesu akota asimba likonzi azala likonzi source pilier ya libota na bino parce que c'est dans les moments pareils que le diable cherche à diviser la famille. Oh, tokende komona mutu boy, tokende ko pa ya prophète boy, tokende komona ndako boy. Dieu a donné, Dieu a repris. Restez autour ya kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est tout ce que je peux leur dire. La famille artistique, na osenga que unité et continuer. Matanga ya Mindondo ezala sujet ya division ya artiste té, mais plutôt ezala occasion ya ko se consolider davantage. Voilà. Merci. Bonne santé. Condoléances. Merci, merci maman. Oh. Voilà, président, tous à la mort à cinquantenaire. Bino ba comédie, na biso ba chroniqueuse, to la maman Solange Mindondo. Te bi que non maman Mindondo pe bozaki. Moi ba bon souvenir puis dernière fois mon anaki. Maman Mindondo zaine samedi dimanche à Koufi mardi. Si on va biso que mardi à Koufi au monde na no ka za poisson d'Afrique et toi na mois d'avril te. Dimanche babete babengi ngai na leki na ika Koufi na ba 7h na komi pa na bango et ndé place na kozwa initiative oyo ya kosala lemba debout to perdre to lela Mindondo sans polémique lemba musenza zate. Président, slogan et ça m'a maquillé lemba musenza zate. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que babi bana changu balobi bango bakoka ko boto la matanga mundu hérité o lemba. Qu'est-ce qui se passe président? Non. Rien, ezoleka. Bisoka lemba tobito le la Mindondo autrement. Rien ne passe. Bisoka lemba tobito le la Mindondo autrement. Comment ça veut dire quoi? Forme la biso pour tout l'axaka que toi bana lemba, mais sous ordre de NTPC. Et c'est fini. Président Mouniteke mambo yonde ezokinde le komio so esimbité to kobeta na ceci c'est là Mouniteke bino ba président ba na kati ba organisation makambo il faut moi kimieza là parce que maman Solange ya kimutu mo ya paix. Les artistes baza ba sportif té ba boxeur té pour ba betana. S'il y a un problème to loba na maloba to bongisa. Voilà. Ouais président affaire à $5. Puis c'est à $5 on est organisation na yo. C'est à $5 ba pio polo. Oh là. Oyo ba pio batch. Ba matio na bis yo kama on bis esa la oye na lemba ba memio na cinquantenaire olongwe cinquantenaire ba memio na RTNC olongwe RTNC ba memio na Mongita olongwe Mongita ba eno na place Victoire olongwe place Victoire ba memio na lemba place Mowe ya Novanda olongwe place Mowe ya Novanda ba memio na famille olongwe famille ba memio na Kamanyola na $5. Organisation na ouais na $5 ya bana lemba na $5. Tu n'as pas de balade à polo, c'est combien? $5. Bisika tout, na $5. Et puis les Mbasco artistes, c'est pas combien? Plus de 1000 artistes. $5. Allez-y comprendre. Voilà, président, mon famille biologique qui a maman Solange et puis la famille. Bien accueilli et ça la passe vraiment. Taba no mon est sous-souté, mais Anzela na biso nyoso. Bazala toujours forte famille wana. Merci. Voilà, tout ça plus précisément dans le mort il y a l'hôpital du cinquantenaire. Koya kozanzo to maman na biso atika kibiso à la personne de Mindondo. Ba souvenir en union aux ana ngopona maman. Ba souvenir à malamu ya Solange azalaki artiste moko ya ancienne. Donc doyen na biso vraiment. Mais place au biso toza même ya zawana. Il pas ndako makama mwana muke. En soit la place à mikolo comme pe mikolo. Soit des sika na biso bilenge et pas comme bilenge. Donc il y a vraiment. Alors moi nous na bino ba comédien. Qu'est-ce que tu souhaites et matin pendant ba obsèque né programme ni les Canadiens. Bon nous na biso ba comédien vraiment exacté. Nous yaki par rapport à famille. Ba comédien bazwa kamakamu na bango en main. Mais si ko famille ba yoki ba makambo mbongo ale babimisi misu. Comme te babimisi misu bon. Biso pe do skigaki bango basilisa biso toza wana kaka pona ba présence pona ba makambo mususu. Donc ba famille né mutu ba parce que ta organisation botika ki plus famille né ça. Ki famille et ça la organisation po bango nde balingi bongo. Bango ba binde kona bango po liboso ba lobaki makambo Mindondo etali biso te etali bino ba artiste. Oui tondimaki yango toboyaki yango te. Mais makambo mbongo ebandi ale komi
famille chez misu te biso moko poto zo charge bon biso to ko sala batiraillement na bango te yango to tikaki basisa ba makambo nyonso et ba mais on zo circuler sur bino que bo liembongo o nyonso yaki ya ba contribution banani ba liembongo ntaliembongo azate zakaka ndenge ba imere bimaka ebimi kaka so ekepa mutu moko ebote na bato ebele panzani donc vraiment yango ba comédie ba liembongo te. Alors eloko nini ko kosinga na ba comédie pendant ba programme obsèque bazala na attitude ni bon ngana kosenga kaka na ba comédien vraiment tozalaka mingi na bomoko po toyeba nini oyo ezosala boye biso ba comédien to banda kokufa boye na mwa moko to banda kopedre ebele ya ba ikone ya makasi esalaki pasi makasi mame wasa utokufa ya Roger Mundwera utokufa sikoyo su Solange Mindonda utokufa donc okwaki pasi mingi vraiment pasi pe liwana ena ndimaki yango te eba benganga na 6h du matin na kotaka vraiment doute tina yeko confirmer balobi oui azab na yako kufa bon ça la nga passe par rapport azaki coach nanga akochanga mingi nakaki passe makasi selon ndenge ba ndengo tukoloba ba tomine minene ba tiki biso ba artiste comédien mais to mona ki collègue Nabino na kombo ya de la foi azo organisé eloko moko ya louange dans une façon en fait tout le bakaka une façon que bana nzambe nyonso bakosangana donc culte moko au télémela esprit de mort et il y a certains cas bazo sepela mais côté mususu bazo sepela bon yango moni na lobi eloko moko tozala na boyokani likambo moko ebimi idée ya malamu basalaka ya mabe babwakaka ndeti likambo prière eza ya mabe te eza likambo malamu po lelo soki oza na vie de prière te eza pasi no ya mabe babwakaka ya malamu nde bakopiaka o wana eza mabe te eza malamu bon ndeka na mokili tozalaka mibale mutu mosusu akoki ondima mutu mosusu pa ndimi te donc yango wana vraiment baotika ye jeni baotika ye mais nzambe basala grâce Bartiste va comprendre que tu es au coup fanabiso. Voilà. Merci papa. Nani a remercié bino. Mais papa, na ba film nyo so solo je me donne sala. Film nini o e marqué. Na évité tellement ba titre ba film penzate mais j'ai eu la grâce à jouer dans groupe salon où ils l'associé artiste et comédien nyonso. Na zo appel na jouer na pièce moko oye abandaki azaki une équipe il y a une équipe technique. Je ne sais pas si azaki na domaine na habité mais abandai ko coacher nazana ba photo souvenir nda utilelo c'est une sœur o abando respecter nga mingi surtout na ba tournage to kuta na ye andolo bana mina muno mboka ngane bi muno mboka c'est juste pour à guetter nga et tout ça donc voilà donc souvenir les gens que na j'ai eu le temps il y a ça la film ensemble na ye et puis il y a groupe salon où ils a la rêve et artistes et comédiens aussi voilà donc zamba kantina misala na ye pour misala ni mte juger biso artiste interpellation et on est les 18 tous les artistes ba to sambela so kontana gris au sambwa so kontana lo songolo kontana muto au sambwa Bible le dit le secours de l'homme n'est que vanité mais celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Les 18 organisent cette prière là na sala ngamo par rapport au message to jouer belé dans le 18 au dimanche kako ndeto kontana terra Bouddha poto sambela na bino bande ko place ba au sambela popo na bino be wana ba combat na bino. Mais c'est une occasion aussi, vous aussi, vous devez profiter pour vous battre là. Voilà, pour bien votre biso, bien votre film à biso. Voilà, encore là sur le coup. Merci papa Balobi, le message est vraiment très profond. Quand on le baka, on irait et zora battu monsieur Supena parce que l'autre fois la tchako miko, on m'attend il y a Roger Vika, le baki va même parole pekaka, et puis tout le monde se Solange Mindonda à Koufi. Donc comment papa pasteur Jean-Paul Mahat, on doit prophétiser ou bien nengenim. Avec bon, on a mon retour à question là, il me répondre. Naza prophète ya ministère té, naza prophète ya parole de destinée dans l'obaka ainsi dit l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Mutakoza la maître la mituka na ye ya bandaku na ye ya bozwine bilamba na ye, mais il n'est pas maître de son souffle. Na bandeli ya jina bandeli pour bandeli za presse ba Holanda biso, na bandeli bozo kazo Holanda biso. Na bandeli ba Holanda biso, nanga na oloba, biso nyonso to kufa. Na loba ngona banzembo ebele bartiste comédie bakufa mindondo uto loba na banzembo to sali pona ya vika lobi aleli na munoko mboka aujourd'hui où est-ce qu'elle est et nous qui sommes restés la Bible dit nous ne sommes pas plus que ceux qui nous ont précédés
Nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Mais si Christ ne revient pas encore, il y a la mort qui peut venir sans trompette ni tambour frapper à nos portes. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Parce qu'après la mort, il y a un jugement. Aucun enfer. Tant Christ a aucun paradis. Vie au terrestre et au tikala. Bandako au tikala, mituke tikala. Ce sont que nos œuvres de témoigner après la mort. Raison pour laquelle le Sénat a donné un message à maman Nangaza à maman Chocolat. Et Bimisuna Minokabate, na président Lombe, il paraît notre chocolat. L'église n'a pas un message à Bartis, et Bartis va faire mort si vite. Maman Nangaza Chocolat a joué un message en haut. C'est pas une fille au hasard, c'est une maman. Et tant que tu as un message, il a confirmé. Et le 18, Ézéchiel chapitre 33. Chapitre 33, il y a épée télémi, il y a Abiki. Il y a Akufi Makilani au temps Malikona, il y a me déchargé na charge le 18 août au dimanche à terre à Bouddha à 13h. Et de tous les artistes fanatiques, biso bande on a biso soutenir biso. Bande au bazar l'étranger, ba hôtel biso direct na la Foi TV. La nation bino ko zala wana ba sunga ba ona ba image. Ko la pambola bino. Merci papa. C'est mardi. Mardi ouais je vais bien rester là Jacobi. Ouais je vais maman. internet quand on a qui est dans continuité à matanga ya maman Mindondo monu eza corps na ebimi on va que de exposer en on a stade des martyrs pour na rendre quand ce jour moi je me moni ba interview ba o ya ye ba collègue na ndenge ba lobeli ndenge bazo de la maman moninga na bango ne sengol tout continuer abonnez-vous massivement si RTech TV ko ba précision na ba détail nyonso ya matanga quand on se voit sur un nouveau numéro bye bye.